www.potonapoto www.potonapoto. www.potonapoto. Partout papa mba outaki poto. N'habite vraiment au juste ezalaki nini o ezalaki seno barime papa mba belaki. Non, les aiguilles rumeurs, c'était vrai. J'étais hospitalisé pour j'étais malade, j'ai souffert de la malaria. Le roi a poto baï baka ko traiter malaria pédate. Il faut qu'il y ait là-bas à l'hôpital où ils allaient destiné là où ils traitent la maladie tropicale. Donc c'est pourquoi ça fait que la joie qui moi biko le belé là l'hôpital n'est pas dans qui admis quoi. Mais c'était la malaria simplement. Mais la malaria, laisse-moi vous dire, elle est mortelle. Toujours que le papa Wemba, nenge papa Wemba, toto zala na ye bomona ki ba image ya suka to na papa Wemba, tala lelo papa Wemba kei to zala lelo na aéroport, esika bito ko le papa Wemba to kutali pena artiste na biso, Gibson Butukundolo, ndenge zara toujours grand artiste pe amboga na biso, tala lelo aye ko le papa Wemba, Gibson votre impression par rapport au qui na émission tala lelo na poto. Bon ben en tout cas tozana des moga munene des national 4 en Afrique donc une étoile vient de s'éteindre. Une étoile du Congo, une étoile d'Afrique, une étoile du monde, et de s'éteindre. Donc, douleur, vraiment, ça m'a cassé dans une nouvelle. Vraiment, douleur fort. Mais, que son âme repose en paix, on est là. Quels sont les meilleurs souvenirs au Tika Lango pour Papa Wemba? Bon, ben, c'est un grand bosseur, il travaille toujours bien. Malheureusement, quand on est une polémique, on y met, nos mamans, c'est un artiste. Il y a aussi un besoin dans le c'est un grand de notre pays, c'est un grand dans le monde entier, c'est un grand dans l'Afrique. Donc pour moi, juste une douleur parce qu'on vient de peindre une étoile, on vient de s'éteindre. Donc que son nom repose en paix, on est là, corps peu commis, Nautikati, donc franchement, douleur vraiment quoi. Bon ben, il commence à les athées, nous avons tout qualité, et à Bissau, voilà. Ça a été vraiment moi mot de la fin par rapport au message que na famille à papa Wemba maman Chungu Patikali. En tout cas maman dans le barak vraiment ma courage et belé maramutu sala marala mokili et c'est la volonté en Zambie. Donc maman plein de courage nabi que eza passi vraiment eza passi mais choisité la mort a frappé. Donc courage na famille mobimba courage na bandeko bana papa bandeko papa ma sœur, ma frère, ma noko, ma tante, donc tout le monde quoi. Courage à tout le monde et puis voilà. Il sope bazole la Freddy même à Londres, je ba tout bota la biso tozole là un grand merci na baignon, un grand merci na Gibson Butukundolo ndeza qui toujours ba tout bota la biso vraiment dans le monde Neves et Papito Carré VIP Daryl Neville pour tout un grand merci. Bina dama Pamba. Papa chéri Mutopamba. Jaffa Nzembo na kati Anvers, Neves et Papito Carré na Paris, Eric Boteke mia kara na Paris,
na Londres Freddy Mayemba ba tout bota la biso partout dans le monde bomo ba ki mbokate de la presse Gilet Botalata la osala bien musala le tozane ki bibero ndenge zara toujours oboyebi espoir ya papa Wemba ndenge zala ka papa Wemba soka zo bwaka batu na batu mbongo bazalaka. Ça dit que Batambongo bazalaka batu mususu papa Wemba komaka na papier te ya libanga ekiri biberon bango yozomona ba toujours que la papa Wemba na habité vraiment mbote mama mbote papa Gilet Botalata na habité vraiment votre pression par rapport à ndenge toyo zo papa Wemba lelo na aéroport o amataki na makolo et puis tala lelo toyo zo na caisse mais eza pas eza choc pour la nga ndeti nga karinjola na olobakaka Kozan papa n'est pas dans la lobby moi trop dans des missions partout ouais je passe tirali kaka Kozan est pas c'est ça na kokaku de terme sous maman na habité vraiment pour na yo impression les années ndenge to kozwa papa Wemba ndenge mataki na avion na makolota lelo na caisse banaki en tout cas mawa pasi azaki papa moko azaki bon azaki na bolingo ya nyonso azaki simple aboyaki mutute si lelo biso tozaki ba proche na ye po toza vraiment ba frère litanger bana molokai mais bana Luanda bino moko boyebi nayebi ke bozotuna et ça passe tozali papa tika e biso te dernièrement tozaki na ye vraiment ezaki prévu poto ya Luanda na ye. Mais malheureusement, papa tiki biso passe. Merci maman. Passe n'engeza toujours maman na habité pour na yo impression les années. Maman ko to le bezate ezaka passe. Muto ayeba valeur na biso. Tonero ya kuna lo to ya na ndaku. Yo moko meta 10 personnes. Moi c'est mouvement na biso. Batu baloba tika bano atika biso te. Ozwa likambu ata wapi. Azana yo. Okufela azana yo. Bolela sanini desanya rotetuka bokolia nae bovana bonga bokovana nae mwaza vient na biso maman na habité vraiment impressionné zandeni yana ko lobate naza pe maizate vraiment parce que qui makasi na nata lobate donc papa na sel atiki pasi ko kabana nae eza pasi to banine lelo te biso to ba miketo ko na maboko na les lots comme ça na brusque boy akenda qui est mon normal azonge bembe donc pas c'est ça comme makasi pas c'est ça makasi bo comprendre que bandeko ba ko ko lobate maman likamni na bakse ça nazoyebisaka bana Luanda mingi boyebi molokai ndezalaki molokai papa kufi mais molokai ekufi te bino boyebi bientôt na bino na pesa bino suite à papa merci vraiment. Toujours un grand merci la Bayonne sur la la papa Wemba, un grand merci à tout le monde, un grand merci à Daryl, un grand merci na ba continuer sur ba assurer sécurité ndenga Gilet Botalata na za komona toujours Tala lelo papa Wemba kufi na c'est bon monaki ba image au début et annonce na biso bon monaki image dernière image ya to saki na papa Wemba na résidence na ye to bete masola maladie et puis ninga ke na ba voyage na ye ayako tika biso et puis tala lelo to uti aéroport tala lelo na hôpital na isika ba tika nzoto ya papa Wemba en attendant ba programme sous salima to zapena ba saper na habité vraiment pour na yo vraiment pour nanga mingi ya kolobate tala kaka to saki na deuil
tozo continuer toujours kolakisa bolingo po ya lobaki matanga esilaka mbango pa ba voisin mais pas na biso te biso nde totikali na matanga totikali na charge wana tant que ba saper pour papa zaki musicien c'est un bon musicien un bon chanteur un bon saper donc biso tikali na prise wana totikali na charge wana donc tozo senga kaka na bana ya molokai together donc toza ba moko po papa tiki biso na bolingo boyoka ba bilobela te ba melodie ya batu bana mikili bobongisa mo bilamba na bino wana solde po tozela bino kaka le part toujours qu'on voit tatala niveau na ke na bango na world weza ba belle inconnu on comprend ya ba belle inconnu pièce ya rei comme des garçons dans ba aventure te ma belle bino tozala matanga papa mbabaki bolela te me bola tande me bino bomo boya sikoyo bato apesa bino bilamba na poto bomo boya bana poto bomo te za sens te moto apesa moto elamba na poto azate biso eloko ekabolaka biso na bato poto ero nga na za na nyoko mana moi na veste na nga ri mususu musu na poto awa na zaki pasteur akomi na poto amoni bilamba solde akomi moto forme sko nga na rondima e omone karwana. Merci beaucoup vraiment toza pe na maman na biso awa na ebité vraiment ta lelo toza na morgue pona yo. En tout cas, pour nous, ils ont vraiment passé ma casse. Nous avons passé à tout le bateau, nous avons passé mes condoléances. Nous avons passé mes condoléances à tout na maman, maman Chalamona. Nous avons passé mes condoléances à tous les musiciens, maman Miabel, la place où vous allez pendant. En tout cas, mes condoléances à trop. En tout cas, bana poto, bana Kinshasa, bana ndebso na minute le part de la sable, bazana matanga. Muto biso to kufeli binaza bina monument pour ma forme. Artiste et musicien sapeur. Et zalate bana mukile bana. Puis papa kufi avant scène. Na katikati ya scène papa ko ya kufi. En tout cas, l'on a enseigné à que monument vient na biso bozi. Mona na rapende papa bando mona na biso. Biso to zala na papa mais bozi na mona na raté na biso. Comprendre? Tu es que papa qui kin que sert qui mère maloi qui to tika ce qu'on a bozi. Mona na rapende ba le part de la sable. Mona pena ba saper et savent bien. En tout cas Arnaud Mokenge né de Zaboto lela. Ngami la princesse na lela papa. Pour le 8 mars na zaki na papa we na kati ya Brazzaville. Na zu diplôme mairie en tant qu'équipe ne pas de la sable bien les premiers pour ma forme. Talaka na pasi. Talaka toza na pasi ekeko. Ekeko loba. Yi. Ouais, ma question est la réponse est ça. La question est ngai ba réponse est ça yo. Tala lelo toza na morgue esika totika nzoto ya papa Wemba. Pona yo. Ouais, moi d'abord pas si le roi est allé dans mon thème à tout le monde, tous les Congolais à Zakini, et mon lagi banda et papa na biso komaki dei et banda na njili monique bolingo o bana Congo ba l'accès bongo biso léopard. Dans bolingo na biso Zaki papa le roi le bagi to le la été to la tara. Et on monte to la tara mais to kebisa et dans la masse moi dans Paris. Petit wana na bien, petit wana la bouche autorisée, petit na la bouche autorisée na poto na ebaote, na tikala mona ta na château rouge te. On za PD, na mamba forme, on mona mamba to la bagalio pas de finga, pour photo finga, pe poto na kanda. Et bele ba mona to le la to souffrir na ba moyo yo. To le na ba TV5, to ni mamundela pas de biso visato que no mona PD mo boloko la bouche autorisée, au fandi na yo. Matanga to bando mamba finga te quand même, repesa message à matanga. Ça qui pe message na biso na 4 matanga, surtout yeko ta publier na Facebook. Siko na olinga siko yo repesa message na cadre ya papa Wemba nde papa Mbaki. Cadre ya papa Wemba moni papa za papa na biso atikeli biso bolingo bomoko o azofinga biso ba pe biso pe to concentrer na ye. To na mawa ba tutu balingi kolata boye ba o ya roya matanga o fala tabia papa za latini. Ya ozoluka ba problème. Koluka ba problème te. Au moins ba biloko za biloko mise za ba Castel ba Jacques za Yoshi maman total ko tne ba la chango ba bebison. Tala li chinde ba salon tala weston. Talande na donc mama bilamba to nga suko tangsa ba kombote poto sala ba couturier promotion moni Castel Bachak o na lobelon parce que na kenda na défilé na Castel Bachak ba yoji na chance ko lobelon poto kutana na monsieur yoji na Paris dans ça za griffe mo be pona lobelon faut biso to sala promotion na yo et puis to lobelon ne fait na biso papa Wemba et kumani que son homme réponse à pa défilé na ba mazantomo a lobela pe mazantomo no mona ba dezola o mona ba Rodrigue Bagala ba solo la makamba ngote makambo za Léopard ba mona ba Britannique ozia ba vrai chéri que bosali pe organisation tant que ba saper nyonso ya Congo si bosali pe da organisation bosangani pe déjà ouais non moi mamba bilambe za la ba organisation te za que non moi la mai to beta forme a ebi ka to za la passe to za la temps mawa donc yo moko mi late la déjà au milieu là
pour yebika ça pesa ki teti ya mutwa la ti ya mutwa simi mundu ki batu na agenete saka beti yoji abo ya kaka de la sa fo bo ya yaka na to l'olivier to kunja po to betani sikola ba yuma ba ya net ba masa biso ba pasteur bazana na brasa ebika basala des pasteurs bala taraté mama sala biso bala ta route bio sentir à classer ma costume cravate bino mona moi be blouson cuir ozo toka ebe mepela ta cravate mtakufi vraiment cravate pièce to papa Léopold de la maman balobi mutuna ngai o papa Mbappé raisonna qui chancelier masolo ebiango venanga fera bopele masolo e ba fela bisa pere jipe lumba la Britannie ozia talara o sekra la français papa chéri moto pamba leader aspect la kisi ba misa tu ba ete to na aéroport a pas papa chéri ba tout ba moni papa chéri tout ba ba misa belé ba ba fali pour bazala ki ba montana kamenga bazala ki ba faire rigola ouais te o ngala moni na loba makambo na moni te ngala moni papa chéri informer nga ndeko na biso fali ayaki félicitations ndeko na biso faire rigola pa ayaki félicitations mais leader ne ayaki pour merci beaucoup ba Léopard ndenge zaka toujours na bige botala biso partout dans le monde na Australie bongo vraiment na Sydney Langa na bike Jafar Nzengo botala biso Neves pas plutôt carré VIP na Paris Freddy Maïma na kati à Londres États-Unis Gila le Kenya toza toujours kolela papa Wemba et Koumani Gilles tozo continuer toujours émission sur Tala lelo merci vraiment impressionné ça na ndenge vraiment tristesse, n'a trop touché. Le meilleur souvenir, on pas papa Wemba. Meilleur souvenir. Meilleur souvenir, tu papa Wemba. Eza banse munae, eza voix nae, zali musique nae, o apesa ibiso. Vraiment, on est là comme souvenir parce qu'il y a maître d'école, biso dozali, biso to ba élève nae. Donc ça veut dire que to landa oyo. Donc souvenir dans ma casse. Merci beaucoup. Merci. Meilleur souvenir on ne pas papa Wemba. Meilleur souvenir Isaac il a rempli sa mission il l'a rempli. Donc pour la bête Maboko, j'ai eu la chance de côtoyer na poto avant la Karmapa. Et ce Léonaza Karmapa peut-être pour y aller au Kokipe Wemba. Donc il a rempli sa mission, moi je pense. Merci beaucoup. Penekou Kumbadi Odio se repose là jusqu'à lundi quand son corps sortira. C'est triste. Ça vient de se démontrer et nous aussi nous devons faire plus que ce que nos frères ivoiriens ont fait. Et il y a nos frères qui ont quitté les États-Unis pour aller honorer les corps là-bas. Nous avons suivi ça toute la nuit. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes venus honorer. Et ça va continuer comme ça. Un chef, quand il meurt, c'est un chef de village Molokaï, c'est un chef de la SAP, c'est un chef de la musique congolaise et africaine, et voire même la musique mondiale. Alors c'est ce que je vais dire. Je félicite le peuple congolais pour les hommages qu'ils sont en train de rendre. Ils ont vraiment passé à trop, donc mais ce souvenir, il y a pas papa. Il y a Mamou Belé, il y a vraiment Mamou Belé. Sur la nuit, on s'y colle. Fait intéresser la radio. Merci beaucoup, Gibson. On a évité pour nous. Ouais, Gigi, c'est grave mes condoléances. Et puis, adieu papa. Grand artiste, il est mort comme quelqu'un qui a beaucoup aimé son métier. C'est ce qui est important dans ça. Merci. Merci beaucoup. Autorité, na cérémonie. Émission un grand merci na mère Milabela Dinganga na kata Londres. Un grand merci na bébé Jevon na Crystal Palace et pourquoi pas na Mimawe tout Flossi la belle Arnaud de Vouma Goffé Image la mine de vos patrons nga tous partout botala awawa ici ko beto suki sima solo na biso limbokate de la presse Julie Botalata la zalaka wana pour na bino passer la bino musala ndenge zalaka. Un grand merci na ba union sauf mo soutenir ka émission Tala lelo. Un grand merci na yemoko vraiment Neves pas plus de carré VIP et pourquoi pas na Mimawetu c'est-à-dire que Mimawetu Tala lelo Mimawetu un grand merci mutu vraiment tchaki botalata la poids na rôle na habité son na rôle bagana 90%. Jour anniversaire botalata un grand merci na ba union sauf vraiment bon na bo s'abonner na www.poto tozo amino ba image bote comme on a wana sika puis papa Wemba tulongola depuis aéroport ti awa mais bien to continuer merci. www.potonapoto